Diaspora sango oyo etalio sango ezanini ezande usine ya fabrique ya ba brique yo ozana poto olingi ko construire na kati ya RDC solution semoko chacun pour tous pona kosunga bandeko oyo bakelela bandeko oyo baza défavorisé ba personne à mobilité réduite aye na usine na ya fabrique ya brique yo ozana Londres soki olingi osomba brique benga 0044 740 512 P44 wana okozwa Louison Lesekuta soki ozana Suisse benga na 0041 795 41 13 608 na bandeli benga na 0041 795 41 13 608 komi tunate ONG et komi kosala mbongo te ezande pona kosunga bandeko bazana pasi yo oyo kosomba brique oyo yeba ete lomea na yo esungi ndeko oyo azolela ba brique eza ya kitoko mingi na usine na ya fabrique ya ba brique tozana ba brique oyo eza bloc plein bloc oyo ezo servir pona kosalela ba fondation na biso ya bandako otosomba moelon te moelon ba limité bloc oyo eza plein donc si bazo sala fondation wo ndako ekoningana te tozali lisusu na ba bloc ya élévation pona komatisa ndako avec 3000 briques na kati ya chacun pour tous ndeko nanga ya diaspora ozwinda kuna yo ya 2 chambres salon salle de bain cuisine toloba lisusu nini brique ya élévation pe ezali natalo moke brique pleine to bloc plein wana eza na $3 brique ya élévation chacun pour tous atie yango na $1.4 solution pour na ba problème ya construction na bino boza na diaspora yango yo papa maman poser la te ya kambango Gudil déjà azosomba po azotonga ya yeo ebongo yo tozozela boya ebele chacun pour tous na messieurs Louison Lesekuta na Clément Bodjou baza maboko polele pona lomea na bino oyo kosunga bango basunga pe baye bakelela